le siège est simité. Bon, j'ai fait publicité. C'est ça, yo. Mpangi aux autres à l'époque, quand il était premier ministre, ça j'ai fait. Il était premier ministre dans ce pays. Député moko ya prendre le côté va voir côté ya boire li batuma banga kuna boire ki biloko moko côté ya forêt au côté ya salle du royaume bâtiment de Jovan a boire côté mondo côté ouais promesses fallacieuses que so bo pesi nga ba voir nga na kosala na kosonga on dirait comme ici l'état pas tonga batu ba OVD ba député ba komisa ba OVD côté ba na kotonga population peut voter à Niama. Pour que député molobeli ya population a comme ça peut mais comme ça peut OVD à Otonga. Ce cas une fois tout la mouche ça. OK, si go copé baby. Copé vidé. Yemoko l'homme en béton a bétonné. Baya. Tout ya donc nga mosango na baby c'est bien peut marcher. Il y a un projet de société, il y a une proposition de loi. Ok, non, on va voter. Un grand merci Naba, très cher internaute, il y a Info Plus. Merci Naba abonné fidèle Nabiso. Ngabino Mustafa Malembe. Dena Sabino Kebo Mesana Nangai, Bayanga Bazalakawana, scotché cimenté. Par rapport, il y a Onyoso to Salaka, to Peto diffusé laka. Oh, bah Onyoso Baza abonné fidèle Nabiso. Botala, Nazana Balabala, Eli, Zoa vraiment, Zoa Balabala, to tuna peto yeba soki to zawapi ba onyoso ba yebi awa to zali na route ya Kimboala to pusani mwa pembeni te po bato ba osala mosala kuna o eza nzela moko ezalaki malamu te nzela uti pompage ke Kimboala na basali mwa raccourci moko awa na yebi vraiment kombo nango te mais biso lokwa to aka bata information tokolinga to lakisa batu ndenge ni mazali ko salama tango tozolinga changement tondi maka o pezo salama tango tozoloba mabe c'est que tozondi maté oyo zo salama déjà yango toza awa tozwa bokomona nde misala zo salama nzele komi ndenge nini ba nyonso baza ba abonné fidèle na biso ba mona déjà nzela kota si ndenge nini ezalaki ndenge ekomaki côté ya forêt ya nini ya régie des eaux ya Kimboala ba mona déjà ba vidéo wana batu musupe ba mona ndenge nini nzela ezalaki et puis bokomona pe ndenge nini nzela ezalaki na ba insert na biso tokosolola mai wana na ndeko sango na bité sango oyo yaka nanu yaka yondo ko ba moi bien. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Aza mwana oyo aza mwana mabele oyo toko wanga na côté to utarate malgré ba appartenance politique na biso côté nazalaka na wanga na ngote. On a bien non sango yo za mwana mabele to ya to betanu mwa masolo ya nzela oyo to lobelango vraiment na pesa no mbote sango. Mbote ndeko Mustafa. Boni santé. Kitoko na ngolo afati beton pe ya nzambe tozopema kitoko. Ngolo afati beton ya nzambe tozopema kitoko. Te fala obana na nzambe pa afati beton. Nzambe na afati beton tozopema kitoko. Ndeko sango lelo yo nalobi oza mwana ya koto je sais pas si oza natif ya koto yo mais na ebeli yo koto yo komona maezo sala maboye to bandana no wana ko loba nini na ba nyonso bandai ko lobela nzela na bino Kimboala bato babuka na fort na ebi vient na mo azovie Mustafa ko bangi azonga États-Unis akweya na moto na ebi sio ezongisa États-Unis na mona lokwa linga kufa ndeko journaliste ça passe pour le Congo. Moni na lobaka Fati a des qualités au bas prédécesseur na balaki na ngote. Avec Fati, il y a l'amour et la volonté politique de faire. D'abord l'homme a l'amour du pays. L'homme aussi a la volonté politique de faire. Moi je suis ici dans ces quartiers depuis 1999. Waouh. Combattant depuis 1999. Nous betanga li solo ya nzela ya Don Bosco pompage azate. Je connais. Donc, vraiment. C'est au côté, côté.
Parce que moi je suis à Don Bosco. Parlement debout dans à Don Bosco. Parlement debout Don Bosco. Bisson de terrain à Don Bosco. J'avais promis. Parce que normalement, c'est comme une descente à la réalisation. Nous sur la ville à Kinshasa, chef de l'État au Sala. Mission à un Mikolo au Sala en Guana. Nous là où il y a Don Bosco pompage de journaliste. Nakala Nzele Zalaka. Fa belge de Basalaka. Pour y avoir une usine, il y a régie des eaux. Et Soukarawana. Makadame est là qui pompage, ti na usine, on a régie des eaux. Place et Soukarawana. Et on a population pénée à la mingi te bakoto. Zamba. Bakoto. Biso to kota na nafi koto pera na biso koto zolela. Papa na biso wapi, papa na biso wapi. Mais to ya, to fanda. Mboule banda na zo bisa bino nzelo zalaki soko mati na moto ke na poka pa Finovix fo sokola ma ya mo bandendende na donc des photos ezali ba image ya mwana ba ngomo ba mona mbula soko beti moto moko 5000 na moi po moto moko mata na moto c'est 2000 lelo grâce à Fachi Félix nzela ya mo. D'abord, à réhabiliter nos tronçons au Ebebaki des pompages, tina forêt, place usine, il y a régie de Jézali. Et puis, à côté, sur la route, c'est Félix Nabani Maramou. Quand on a dit la bana Don Bosco, bana Chika, maman Nzela Koto, Ezalate, Mbali Bosso, Bocho Makadam Koto. Comme on a mon photo en vérité, peu courage. Il y a Kolobaki, non, ce mouton, ça là, ou chapeau mouton, ça nini, azo sala. Nzela ou comment cop à député. Tronçon comment cop à député. Député moko ya prendre le route va voir côté ya bois qui liba tout ma banga kuna bois qui bilo comment côté ya forêt au côté ya salle du royaume bâtiment de Jovan. A bois côté mondo côté ouais promesses fallacieuses. Que so bo pesi nga ba voir nga na rosala na rosonga mino nzela. On dirait comme ici l'état pas ton là-bas tout ba. OVD. Ba député ba comme ça ba OVD côté. Ba na kotonga na kotonga. Population peut voter à Niama. Pour que député molobeli à population comme ça peut OVD à Otonga. Ce cas une fois tout la mouche zaza. OK, si go copé baby. Copé vidé. Yemoko l'homme en béton à bétonner. Baya. Tout y a donc besoin de ça on a baby c'est bien marché. Il y a un projet de société, il y a une proposition de loi. Ok, non, on va voter. Ça va donc na betaka mais sango autant to ba rapé banzela mais population pe zolela na opeka nzela pe to roli en opeka terre to be daga masolo ya nzela ka te po to beta masolo be ko biloko ya na mpebe ah biloko ya na mpebe ya na avion et sauter tout banana non il faut nzela za la bien pour biloko ya ndeko to banana nzela journaliste to banana libumu problème après maramu susu et ko ya ko banda sima non, on connaît. Tout le monde est l'autoébi. Tellement nous allons comme chronique. Tous les efforts que nous faisons, tout le monde est pour bananza. Là, tu es. Mais avant bilo ko liya, faut nous les aller malam. Si on les aller malam, bilo ko longwana. Tongo na poko komi batu basani, batu balé. Déjà ma sanga kana makasi déjà yé. Parce que biso bata côté comme la biso ndeni son aller malam. Et comment nous sommes allés à madame? Mais sommes allés à madame, comment? Parce que là, biso ba IDPS, pour ça monsieur Zani. Nous là pe mais courant peut le belama et peut le belama. Tous non loin, na régie des eaux, les gens nous traitent de pour ça na monsieur Zani. Pour ça na monsieur Zani. Pour ces années. Nous hier quand on luttait face à Kabila, face à Mobutu. Toi là, il y a un peuple. Le jour où l'IDPS sera au pouvoir, nous allons fonder un État. Le jour où l'UDP sera au pouvoir, le peuple se retrouver au centre de tout. Mais ces gens-là vont faire un concert, vont faire la banni. La réalité est résidée sur quoi? Tout ça, non, tout est. L'ité sur base de quoi? Nos frères, je te salue mort. Dans mon gars, 200 personnes, bah, Koufi. Sans compter au salaire, ceux qui voient quelque part, il y a aucun opposant à l'obélo.
yo opposant ya soki bosala malamu te toloba te soki kaka bato alobeli bino mpona bino eza mabe il faut pas état de siège ezosimba te mpona bino eza malamu te soki balobeli bino état de siège te kasi mpo olobi ke baosala babeta baconseil nga naloba kaka mpe oyo mpe elobama ekuna mpana bango olobi ke état de siège esimbi te bongo igf ozo publicité eza yo mpangi ozotambola ne lelo à l'époque on était premier ministre achaka igf atangi nanga kombo na ye te mpangi oyo otambola na ye il était premier ministre dans ce pays bato adongo so bamonaka akanisa ata kosala nzela bato bakimbala bamonaka ata bakanisa kosala nzela. Nous, on est venu. Quand on est venu, on a mis IGF, on a mis ça. Le lot a félicité IGF. Mazo Bossana, mon conjoint a dit IGF en place. Contradiction communicationnelle. Nous, on n'est pas pressés. Bana kin, bana poto. Nabi Sarabino, Yabino Sangoé. On a la robe dans la pembe. Ils ont rappelé que nous avons pembe partout dans la vérité. Aux réalisation à Tshisekedi. C'est là où Makadame a raté. Namuna natif à Koto. Ils ont raté. Ils ont raté des dons pompage tirage. Si vous le continue à bakarte. Ils ont des petits dons Bosco. Réalisation au Veda Tchaki, par nous, alors qu'il y a ça 3 mois. Mais il y a des danses qui bougent. Mais apparemment, c'est mystique. Mystique. Maintenant, financé palier par palier. Comme un palier, ça là qui est en mode qui est dans une forêt. Mais n'a pas si deuxième palier, bah côté tronçon au monde, bah côté ça, bah qui est dans un petit mango, bah toko tambour, tambour, mango. Nzela maloke katana kuna. Oh aussi là. Érosion kuna. Vraiment. Bino kozaka nde bobandi ya bosuki awa botiki bobandi ko gangelango. Oh kosobi pourquoi? Bandeko maloka baolela, bandeko maloka baolela sango. On a qui bisoté. Te, mais lelo tant bino bokomi. Tant lelo bokomi. Expliquer. Est-ce que tu as on continuer ba o bandaki te. Est-ce que tu as ngana loba? Oko permettre ngana loba. Na permettre merci na lobi siko. Maloka ya ki bisoté. Ba bandaka o ba kokuti déjà. Nazoya. Baini. Ba bomia Congo de ba banenzela ya maloka. Là aussi on dit pour en place ba salema malamu. Mais bango de ba soukisa ki yangote, ba sisa ki yangote. Balia na bango la projet souka. Au nom de continuité des choses publiques, on va continuer cette route. Mais oh beto abandoyer mon aussi ça. Parce que l'oba qui a pourquoi pas banda déjà. Il y a l'oba qui est à Otika chantier. Pourquoi vous êtes pressé? Avec Otika chantier. Avec Otika chantier. Avant que nous aussi ça va chanter tout. Je t'avais dit premier palier, bah sali de pompage na usine wana ya forêt. Forêt. Deuxième palier, babandi entrée. Il y a salle du royaume, ti mangoba. Troisième palier, comme ti na dombo, ce qu'on place na chaque tongo. Dengue, panneau et l'obelaki. Et puis, on va continuer progressivement. Les soucis du chef de l'État, ils ont que peuple quinois et quinois. Il y a capital. Mais, dans autres, bête c'était le lot mon quoi. Mais quand il y a l'absence, il y a l'État. Mon tronçon, ils ont obédience à la ville à Kinshasa. Le gouvernement provincial. Il y a le Congo Bila. Déjà la ville provinciale de Kinshasa, c'est sa bureauté. J'étais dans le midi pour que Kinshasa a besoin des hommes de terrain et non des bureaucrates. Il faut qu'on quitte le terrain. Awa wana sabino kotoyo l'État zati. Moi je suis de leader, je suis communicateur du parti. L'État zati. Ici, Bougouma c'est couteau. Mais habitez pas ton côté sur mon Bougouma ça a raté. Bougouma ça a raté. Bah chef de quartier, bah ça a raté. Les qui ne peut tomber monsieur le gouverneur. Aux inventer dans les réseaux sociaux Tongo Midi pourquoi ici n'existe pas. Exacté. Bayoka on a ba radio, ba mona on a bilili la TV. Koto exacté. Koto exacté. Moi je te dis exacté. Maintenant, je t'informe. Bureau ya quartier ya Dom Bosco. Et ça les deux mots font raté. Bureau ya quartier Dom Bosco, deux mots font raté. Pour nani? Ba ba zo futa la bangote. Ils se font matin.
donc mère on a hier fa na aller na sima na terrasse mo so ba tout baé ba balusi on na sima bureau ça fermé bibi yango bino mo bota deux mois faut ngoma raté oye oya mangoba et comment on shida toi qui me boit et vous voulez me dire que l'état a existé dans tronçon donc il faut tout mettre c'était pour la mouka nazobisa bino ndeko Moustapha Kotoyo et na calvaire moko pas comme possible bana tout ya Kimboala Dombosco Chikapa 1 Chikapa 2 Chikapa 3 derrière Fatu Béton pourquoi on a juste mouton contredire nga azali tambousa miko balader tozolo belanzela to lobela pe courant na mai toza non loin ya usine ya régie des eaux mais apparemment problème mai ya wapeza kamakasi problème courant tozozo mona basinga mais ça fait déjà une semaine yango yo courant za la kate za di ya nini to koyeba non problème courant c'est partout il y a un problème au niveau ya direction alimentée c'est partout c'est pas seulement à Dombosco Kimbola c'est partout bon bon ça bilo on a 10 hommes na limité on dès qu'il va finir courant normalement il y a déjà l'éclairage public qui est là courant c'est pas seulement à Kimbola c'est presque partout. Qui sait pas qu'il va changer ma modèle na 10e na limité yango celle qui va kata courant. Comment c'est partout, c'est pas seulement Kimbola et puis mai. Et quand maman ezaki ba tcho comme akaik. Et rumela ezakala. Ezaki et c'est rumela on ba bambi na tongo na 15h et toboki. Faut changer ba tcho mai. Ils pour qu'on leur peut service autant en confiance, on va les faire. Nous sommes pas au pouvoir pour piller l'État. Non, nous sommes pour répondre aux attentes de la population congolaise. C'est ça la différence avec l'UDPS et le PPRD. Nous avons le pouvoir pour s'enrichir, pour tout comme un bout, pour tout ton non, nous avons le pouvoir. Bango basala qui bino bondi maté, oh bino bozo continuer, oh bozo continuer les lots, place bango batikaki, bino bozo luka bo continuer ango, mais bozo wanga na bango kaka. Le Moustapha basala yini. Tant on basala raté pour peuple comprendre basala kinini. Bango ba utaka na Zamba. Idée na bango buna bango za to kota na pouvoir to yiba to kele. C'est ça l'objectif. Ba utaka Zamba. Ba ba bi ba longa Mobutu ba kota ba yiba ba pia ba keba. Les gens qui ont fait 18 ans, bâtir réserve de change 1 milliard. Zela otumboli ngai lelo descendre la poto lobela nzela no yi. Loko yi fona beta pokende. Te ngapa na ngolo beloka biloka koto na bimili bandati. Tikana loba. Pour 50 € ezali a kokende katambudi bango nde basali yango. To bandi koto wana bato bandai ko dinda mingi bato batika ko dinda mais non bato badinda kali susute bato batika ko dinda badinda ka sute j'ai des images dans l'action ko balance wana banda ke pont existe mbule balobi esala maka comme je sais yo lo bikio banda basala ezalaki à chaque fois soki mbule beti lelo mbula pena ba mbula do mataba mbula non benga yo yaka ndeko Moustapha tala pont 50 basala kitala. Il y a de vérité dans ma poste 50 €. Ndenge mongo bimela ndenge sale mati. Mon to ba financer la rambongo pour ba sale la pont na terre ya la rouana ya pont ba pesa biso te. Je salue Gilles Lingeti. C'est pour la première fois. Et j'ai fait un ingénieur à bâtiment. C'est pour la première fois qu'on a inspecteur de finances en bâtiment. On a l'annulation, on a financé comme l'État financé autant. Les ingénieurs à bâtiment, on a sali bétide. On est PCR, il y a des années. Quand niveau ça combien de mètres, on a kilométrage, on a calculé, on a dit, sur le bibou. Makala, avec la voisine, tu vas remettre là, après ça, ma voisine. Toko taraba doki ba dossier wana te wana to kene na mamu. Tona beto ba réalité. Toi to lo belanzela ndeko sango to zo kishite déjà par rapport à réalisation ya loko oyo vraiment on a salué misalo yo salama awa soki oyo zo sanga lobaka soki zo salama na ondima. Amen. Menga na royal sous na caméra na nga awa soki siliti. Place yo lobe usuka ti wapi bolanda na lobi na bino boy bana kin bana poto combattants et combattants bana kimba ville boyenga kimba ville bana kimbwala yebisa ba oni so banda o batika on kala o balinga suko ya soma mama poto te ba diaspora tu bato tu bana ko rêver ko soma lupa on a Don Bosco Kimbwala, Chikapa 1, Chikapa 2, banda ko banga pona nzela boya. Papa social, et ça continue autour. Moi je suis ici depuis 1909.
na quartier oyo place oyo totelemi ngano makadam ezala te soki ezalaka nanga bake ezalaka bazo réhabilité ezala te c'est pour la première fois baotya makadam koto oyo qui le fait mais c'est Fachi pam na biso ezali nzala ya kino adame te nzala ese ekomi chronique yango moni tout tosala baondima te mais ntango bazolia kala milita bazomela baonsobona bafaji beton c'est simple ntango akolia olobana bano beton sako toocite déjà baye nyonso bakolanda biso soki okoloba nini badernir mot na yo par rapport ya entretien na biso tozalaki kosala mpona nzela ya na sepeli makasi ndeko Moustapha pour répondre à appel na ngai na initiative asika oyo nazwi na bike na badescente na baréalisation nyonso nalakisa bana mikili mpe bana mboka oyo ke voilà les œuvres qui Fachi osala na kati ya kino babaki anazwi badaye pena initiative nanga na bana oyo epa nanga nde la charité bien olono commence par soi-même nanga na bana kote nga mona bimelaka. Moi, je te dis, dans la limité moule bêti. Les limités ici, je dépensais peut-être 2000. 1000 lions à la bataille, sous la pluie, dans la moto. Vous me dites qu'à cette époque-là, il n'y avait pas un chef de l'État. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas un ministre. Mais ça, il était père à la raté. Gouverneur à la raté. Non, nous avons la volonté, l'amour du pays. C'est ça, on a la différence avec le chef de l'État actuel. Notre prédécesseur, il y a tu sais que dit Félix Antoine, tu sais que dit l'amour du pays et la volonté politique. Donc, Moustapha, si on a bolingo et loko, en sala. En sala. Aïbi qui va un métier. Avec les bakina baoda mete yo mete ke bakuluna tout ba mo réclamer siko ba ke nekania mara c'est pas ballon na mason pour ba bon. C'est quelque chose à saluer. Ici, l'objectif est to kene nango tina suka. Soki to silisi, c'est fini. C'est fini. Na biso ko ba député côté baby. Je dis ici ko baby. Ba daki ba sopi mabanga ba cheo bo voter ngai na rosala. Ya pas député ba me commissaire ba OVD. Ba commissaire ba ministre ba ITP. Koto. Sko gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État Azuma Rambo Achi, député Olobani. Il y a un projet de société à voter, il y a un projet de loi à voter. Quand on vote, on a un salaire de l'Essili. Quand on a des caramabans à voter, on a évidé. Évidé en l'État au salaire. L'État au salaire, ceux qui vont remercier Rosala, numéro de contact, ceux qui ont possibilité d'aller couper ça. Non, moi je suis politicien. Je ne peux pas donner mon numéro comme ça. Somme ou tout à l'élite sango. Je suis là. Biso za ba dialogiste était. Biso za place vous savez ça membre de donc vous savez ça malam. Dans le bien je reconnais que Kinoa dans les comiques chroniques tellement Kinoa dans les comiques chroniques. Ata moni pemba oloba moindo. Ata moni moindo oloba rouge parce que nzala ko ngamo kabate mais so ipe nzele za te bilo yate. Faut ça nzele za malon pe bilo ya bango balobaka 5 chantiers monaka 5 chantiers. Biso ko to 5 chantiers biso ka to bandi. Donc si ça va mandat na biso ça nini et si là c'est ça la différence biso na bango. Merci wana ezalaki ndeko binomo biso tozoloba preuve binomo bozomona ya tozoloba to binomo bozomona nazala nalobi lili ya kala to comparer kala na lelo toki tolobi là tozosilisa ndeko sango oyo azalaki comme invité na biso botala vraiment ba insert ya ndenge nzela oyo ezalaki ya kala na ndenge ezokoma lelo koto ezamba liboso kala nzela ezalaka pompage usine yango te baso totelemi ngano mbali boso batama donc baomona ndenge misala ezosalama donc tokutana na numéro mosusu baye.